balobi eye o to ndeko luka makambango yango eye Sarah Tola TV. Sarah Tola TV. Ndeng biso na bino toza ko se retrouver. Sarah Tola TV makambo nyonso ya kitoko. Sarah Tola TV nde makambo nulle part ailleurs. Sarah Tola TV. Radio TV. Radio. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Donc, merci de votre union surtout, merci de la fidélité, merci. Na union sur la chaîne Nabiso, donc Lelo, tout ça, awa, na Sarah Tola télévision, donc toye, ndenge zalaka, ndenge na concept tout ça là, bino, nde toyaka, biso tout, bato tolobelaka musique, bato tolobelaka info, bato toyaka na plus pour na ko commenter, ko sala banalise makambo nyonso zo leka na communauté na biso. Donc on a bien eza bon ngai. Donc musali na bino ya Global Télévision Moscou mais toye awa vedi na Sarah Tola donc to panzara ndeke to solo la kaka vérité ka ndenge ezaka bon lelo to solo la mingi kaka actualité musicale par rapport ya ba sortie ba opiso ebimaki na siko to moni ko felo mide diamond. Tout le monde qui fallait bimisa kilo nae likolo tout le monde qui peut faire rigola concert il y a même ligne il y a pas match il y a pas photo donc tout est cas solo la nion surtout comme d'habitude quand ningeza donc voilà émission et les gars et vous les pas Sarah Tola et puis vous les capé na Global Télévision Moscou et vous les capé na 100 microbes télévision et puis également et vous les capé na la Tume TV il y a T10 Saolia. Donc voilà, il y a un an de temps en solo la lelo, je pense que la PCV va sommaire, quelques sommaires, il y a un dingue de la canaliser. Donc voilà. Avant la banda, Toko Tanako m'a invité nanga pour le long anime na simbi bâton de commande. Avant ba kota, je tiens d'abord à remercier batu nyonso tout oyo bazo komela biso. Batu nyonso tout bazo koma bazo en tout cas concept on est bien en tout cas tout c'est libino. Merci beaucoup. Sarah Tola, il me na régie a audio côté déjà batu pour tout pendant quelqu'un dingue zala. Voilà. Sans microbe TV. Patrick Massidi. Bonsoir. Bonsoir Nayon de Konanga Trésor et Trésor moi nzambe nga benga ro l'homme misapikilo mutumo boyelo. Donc, bonsoir Nayo Pena. Donc, bonsoir na bandeko ne so bazwa midi partout. O bazwi ba disposer temps na bango balobi te to mesana déjà na eloko ngo to mesana déjà na bandeko na biso to mesana déjà na ba chaîne na bango to landa bango. Donc, merci na bango bazwa midi partout na États-Unis na France na Asie na Afrique et surtout bango nde baza base na biso. Donc merci na bango to pesi bango pena merci mingi. En tout cas Sarah Tola zawapi a okota to te to webate te listo soli zawapi to éviter donc voilà Sarah Tola koti Mwambila mu venir. Mwambila mu venir bonne santé Mwambila mu partager la vidéo ya ngwana mo ina chaibino na mbuzala wana. Ah OK bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien. Bon. Émission Lelo, bato ba Hollande biso Lelo, tozalaka wana pona ko analyser par rapport ya ba sortie, ya ba opisto ebimaki. Il y a cela une semaine. Et puis tozala plus tout le monde ko fiolo mide pa boki biayi. To me capé moi ko solo la moi moké.
wana quoi na habité na une Patrick Massili tout moni Koffi Olomide abimisi biso deux biloko à la fois abimisi danse ya ba congolais bon to lo Koffi Olomide abimisi danse ya ba congolais mais featuring pe na diamant ebimi donc na minute to lo ba mopo azana deux biloko na habité da hein donc yango on a deux biloko si on a habité impressionnant d'abord par rapport à deux biloko et puis on aura le temps il y a comme mécamo au côté na 4 deux biloko sur le plan artistique tu regardes dans mon mécamo ko analyser na habité d'abord impressionnant on a deux biloko non ndenge to siongo mba moko pona yo impressionnant d'abord dans le merci pour na artiste pour artiste sali musala na musala ba chaka mbongo ba chaka na amour na volonté. Donc, na côté on a déjà dans le bas merci naie, na volonté pour te disposer qui naie amour, na volonté on ça la biso loko apesi. Donc merci. Mais na biso bato to consommer siko. Mon isco problème place où là où le bas blesse. Et ça moi na biso bato to consommer. Na biso bato to consommer na habiter na monde lelo déjà corona zo frapper biso moi mingi. Ezo beta biso moi trop na mutu. Nous avons plus de Rolanda d'informations, il y a Corona que il y a musique. Nous avons battu sur ça la constant de même que Ngai. Si. Na badaju, na bato to kanisa ba grand, même si ba misi ba opus na bango rapide ou maintenant. Et aussi mandetité. Et aussi maté, si, on a raison, on a ba games tout na ba games biso to za na mwa mulongo parce que tozo mona que actualité za mutunya sa banga mala abanga liwa. Biso tout banga liwa. Mais ce que message à ma casse c'est ça dominant pardon et ça liwa message à corona et pandémie frappé biso. Mais comme ça biso des biloko ça fait sujet à parler et ça facilité na ba moment oyoke Koffi Olomide bimisi la biso mbala moko de bon habité et bimi na page ya Koffi Olomide to bimi na page ya Diamond. C'est ça aussi les problèmes. Na page ya Koffi Olomide to moni dans sa ba congolais respect merci nae. To bini biso ne soda sa ba congolais un grand message na ba communauté belé. Donc biso to na danse na biso. Bravo à l'artiste. Et ça peut quelque part pour valoriser mboka to emblème à pays donc bete école na biso quelque part. Donc biso ba congolais na danse na biso malgré tout na sala tout. Mais na danse na biso moko ya ba congolais o ba futa o ba ndimanga o ba pesa ngai charge na binisa bango. Bravo l'artiste. Mais est-ce qu'on a côté Diamond? Côté Diamond, est-ce que c'était vraiment le moment tous les deux à la fois Tolanda Diamond Tolanda? C'est un sujet à discuter. Pour Diamond déjà, à la caméra makasi pour yaza na habité na Afrique na niveau biso tozui na ba perçu na ngana bien sûr. Niveau tout le monde la gaye aza pena moto aza suivi plus na internet. Na ba net na biso dans le logo to cha ya Koffi Olomide zaka rien que kaka na 11 heures déjà biti 1 million 500 de logo moko. To koma côté wana na pesa yo ga pesa ka impression na ko keno na ba détail te na bi yo au panza poké bien temps ça nango ka ndenge ça là quoi. Donc voilà ça va tout là impression d'abord na posa na regarde impression et puis bandeko ba olanda biso ba basé belé déjà tous à 18 to bazana biso wana to pesi no ba mbote ba olanda biso en direct ba la posa ba yo regarde impression positif déjà Koffi Olomide aza nga bengaka ye aza kitalatala na biso ya ba musicien parce que nga ba mboka mo ebele na tamboli ba reconnaître ba musicien belé te mais ba reconnaître ka Koffi Olomide mboka ebele donc soki Koffi ba yebi Koffi mais ba musicien mosusu ba yeba bango te donc ça montre que a kitalatala pona nga Koffi aza artiste moko abundi na génération nae abundi na génération ya ba petit nae azobunda sous na génération bana nae parce que inonce bien za mwana pa nae mazobunda quand même azolite babado bana banana nana bado donc azobunda même na ba inonce bi
Donc, façon de travail na et patanga en fait. Et comment on a kasali pe featuring na Diamond et lesquels inga na bi mais vieux ozala na temps vraiment. Eh lobina yemoko vraiment yo ozala na temps. Donc azap na à la page atika actualité les kaete. Eza idée ya bien ya kosala ba featuring bandeko na biso pe mususu ba musicien il faut ba sala ba featuring la site ke bolanda bato. Po elo mo kongola découragé amutu ezalaka ke alandi mpona nyo asalaki mbama olosala ngo eza eloka bien eza likanisa malamu mpo mutu ka ndefa banda mpo biso tolanda ifalaki ka trésega ayela biso stream ya ayela biso incursation mpo bato balanda ezalaka bongo ezalaka na mutu moko abandaki bato mosusu mpe balandi bato bakomolanda mpo neti nga azwaka na baapele ke saro ebiki na baninga bakina oleki bato tuna ki professionnalisme ya live incursation ozwa wapi ozo comprendre mpo na nini sara tola mpe alandaki ya nini alandaki eloko ya malamu siko mwa complexe wana biso na kini tozalaka nango na congo surtout bacongolais soko omoni ta mosusu eloko moko T10 asali ya bien otaka T10 moto abande eloko soka nasali yango baloba nalandi T10 otiki or eza idée ya bien idée mutuka nda banda yango donc Koffi Olomide idée wana ya ba featuring eza bien nga nasepelaka nango kosala ba featuring efungolaka pe mwa makambo me ndenge ndeko na biso Patrick Masida auti oloba awa ndenge yo moko mpo auti oloba nzembo na bango wana eza penza epa Diamond eza epa Koffi Olomide te yango mona esali ke Koffi abwaki ya ye na chaîne na ye wana eza ya Diamond ye nde aza réclamateur à droit d'auteur eza Diamond eza ya ye nde invité Koffi ye mutaluki featuring donc eza na chaîne ya Diamond donc voilà donc nga namoni yango normal ke Koffi atie musique ne na chaîne na ye wana Diamond atie yango mpe na chaîne na ye parce que ye nde auteur. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. N'avez pas sans microbe. Sans microbe. En tout cas, n'habité au talaki émission moko Denis Lessi à salaki et pas Frank Stemay. Ouais, natalaki. Yoka ki ba propos Denis Lessi ameka ya ko tenir na émission ana non. Na tunyo pourquoi na bi yo la reta. Ouais, na ba 6 heures à lobby. Voilà. Toyoki Denis Lessi alobi eloko moko boy na kati. Alobi mopaho ezaki azana conquérant te na niveau na ye parce que ba conquérant na nyo surtout badaye. Ya on tozo mona azo kitati na ba niveau oyo aluka batu nini oyo ochana bango moi kala ndenge sala na ebite yo tango ga ki propos na omeke ko analyser onde. Bon, omoni ngana loba d'abord merci pour parce que yope oza mutu moko bola la raté le gola ngape ka ko toluka moi toluka ka ba fo que ba o to tuna nga question pour nazala toujours na page. Merci na yo. Merci na yo vraiment très égé. Omoni secteur na secteur photo tikela ngo makambo. Beaucoup de respect na pasteur Denis Lessi, beaucoup de respect na Koffi Olomide. O Koffi Olomide akosala kaka makambo azosala biso wana parce que quelque part Denis Lessi akoza peine à moi raison. Pour venir surtout bosana na makambo. Venir chaza lokola alwa carte d'électeur. Mutu bakosa ne guerre koza ba de ye. Mais ce que venir chaza sko na alwa carte d'électeur à Congo. Mukolo mwana mukie azana identité ya venir. Donc il y a beaucoup de polémique longo la ya zala même pas. Azana public na ba consommer ye. Yo mona ga les gars même l'écran. Ata pas mami le mona ga trop. Ya ka écouter. Na zana batu na ye azana musique na ye soka beti lelo lo besimbi. Koffi Olomide na âge na ye moi je dirais bravo encore pour na ye. Pour to la sans ignorer que Koffi Olomide na monde de tangi communication aluka quand même ba buzz. Enfin na pena tali nani mikolo azosala rage ba attaquer na makambuka na osongelo mwana sala mwa rétrospection ya mwa ya oyo ba news yoto oleka oyo omoni atalaki ke petit innocent sala mwa G bazoluka guerre na vena e fali pupa abeti déjà ba mibale ote so na ngamo pena ngamo le roi de na saka numéro 1 na bango
amipesi valeur na ye po azalaka bongo. Voilà. Déjà des personnes wana baza dia na guerre beni innocent koto ya tongoli fali koto bon pe sabino guerre donc ye loka bimami bimisi donc Koffi Olomide aza na la benga aza loka cursus ya mina ya kuma ya musique ya Congo to curseur pardon curseur ya musique ya Congo donc alukaka toujours azala na loko moko boye actualité yango salaka ki Koffi na yora yango ne salaka ki Koffi na donc communication ce qui lelo bozo mona fali pour papa zo beta ba communication ya lelo boye et ça parce que une école wana ya Koffi Olomide qui azangisaka télévision te azanga koluba eloko mote et touché puis ayebi raisonnement ya peuple congolais donc Koffi Olomide communication na ya salaka ngo te pour asala akitaka même na niveau oui pasteur Denis Les a raison azana muto te ko bako bunda mutu badaye ko bunda neza yi papa wemba au pays mo nda créer guerre wana na papa wemba yemo nda créer rapide papa wemba no sa guerre na king kestre menia mais ko faire l'obité génération na ko tika ba mi balé wana ka te ba bunda ngabe fona kota et a écartaka king kestre comme si go guerre ya yena papa wemba ko faire Olomide ibo communiquer atali na génération na ye nani aza leader ya makambo atali abia na visé JB aketindi babuki bon na makambo na maîtriser te to ba soit disant bon ndenge balobaka na kini que atinda batu on aurait appris que atinda batu babuki voir même mire ya Koffi Olomide et ya JB mpia na quoi créer ka polémique. Donc ça veut dire on a ba hypothèse kaka quoi donc ba hypothèse et ça ba hypothèse pour na confirmation information te voilà na mona pété na yebi pété donc ça veut dire que a créer kaye moko actualité na c'est ça un artiste ako mitika boyete ga vanda 2 mois 3 mois bolobele te fois créer loko faut bolobela ye si yebi ko communiquer donc Koffi Olomide azana ba caméra mususu chez ye ou asali la ba clip na ye donc ça plus scout ba chaîne ayebi valeur à communication ouais to mona ngo lisusu donc en fait pardon très exactement le bakalo mo pousser to mona ngo pe même cas pas Diamond moni ba clip wana ba sali na Koffi Olomide ba sali ngo pas Diamond donc ça veut dire ba yebi ba valeur à ba communication yo moni ba nombre de vues ba salon effectivement a utiliser ba matos na ye moko Koffi Olomide pe na esprit to na mental na ye komi akoma na baran wana ya ba pa fude da kenna lisu ba studio trop ando bengi sa nde batu boya kapana et donc Denis Les Azaka na moi raisonner au baka zangi Arokita faire golo mekia tiopoa falo mega tiopoa donc Arokita c'est le po mekie ba ye na yo pese le donc azangi mutu ba bundana et donc pas créer. En tout cas merci beaucoup Patrick Massidi Saratola. Oui, même quand idée wana na ibité yo ko mema on a forme nini par rapport à ndenge notre poser question par rapport à Denis Les talaki vraiment monsieur Denis Les cité mais Koffi Olomide penza kade na uto lobango wa yango Masidi alobi abi ye atika katante asalisaka communication ba jeté Koffi Olomide ayebi musique ayebi communication ayebi ko se créer tala asala mama na studio na parler na ye asala ba mama na micro à danger asala ba matos Koffi azana matos que akobenga réalisateur yo filmer abimiseli ora matos netu on se comprend ayebi ko communiquer ayebi ko luka azala toujours na temps donc ponanga Koffi Olomide atala ramna bien mais génération na ye kande to ucholoba azomona suba ditwa génération na ye o bako bunda bitumba te akiti na génération ba fali na ba pere alongwe kuna kiti suna ba inonce bidon ya zo sakana te azobunda na batutu donc on a complété ça Saratola ebi est-ce que ebi que Koffi Olomide akenda même à toucher Franco batebele ba ebi histoire wana te même Franco ay akufa pena bo ebi Koffi Olomide moraza juste pour la communication en fait Koffi Olomide lelo ngal lolo ba lelo
le loba Koffi Olomide a paiement te faut a créé siko label la yewane qui est très fort bon pour ba petit belé ba sous na besoin boulot te ba comment lukande plus ba comme ba star ako ba no fabriquer bateau oyo ba nouvelle génération ba ya pe mene e afula bango ba kende likolo pour Koffi Olomide a maîtriser secteur wana a maîtriser ngo pe na mutu mota communiquer na kongo na kolega Koffi Olomide na ba musicien bien sûr azalaka mende ya yemoko. En tout cas, merci. En tout cas, merci. Le roi, tout ça, on a Koffi, non, c'est un peu le si ça, non, moi, pour un côté, tout ça, on a Koffi, pour tout qui est dalle, chicane, des baris, balobara. Donc voilà, le roi, on a Koffi, n'habite. Avant tout, comme on a son, il y a, dans ça, congolais. Total, ils sont, au babetina, Diamond. Diamond. N'habite, Sarah. Total, ils sont, on a, au sentir particularité nini na kati nzembo wana bango mibale Diamond na Mopao eloko nini nango moni vraiment o etike na kati na nzembo en tout cas nzembo ngo ebimika lelo je pense nazwi temps vraiment ya otala ngo te ke nakota na kati na ngo nakota nazwa bokundoli mais clip ya kitoko déjà clip Koffi a mukolo na ngoti Koffi bena nzamba clip donc na eba clip ya ba futete mais bon côté bima peut-être côté bima clip mais côté nzembo pe et tout ngana onte ba tata mobimba tout ça là hein eza ba biloko de asala ngo mais na o ngana remarquer ponga yo rapper musique tata mobimba tempo échanger comme tempo a rumba. Mais tata mobimba mda azalaka mda tata donc a changé ngo tempo nango asa donc maman qu'est-ce clair surtout yo ki ngo te bon ngap nano ebeti ngate ngap nano ebeti nango pinanga te mais clip ya kitoko habillement nde Koffi Olomide na ebite so ezaka façon ya créer buzz te kosekala te masidi vie mda tikeli biso kibamfumu libanda kibamfumu ndeni misusu ventricule te vie mda atiki kibamfumu libanda quelle stratégie oyebi ke Koffi Olomide mystique koseka te tréseke donc ti obulaka mpo nayebi ke eloko wana na bamisien oyo baza baleki na ye baosala ngo te ata inos bimwana osala ngo te mais vie asigne kibamfumu libanda epesa makambo epesa actualité bato bakolobelaka azoyeba ite via tiki ndekila te vandela ngo analyse via lobima na analyse te vie kosala mwa mbila mu analyse abwakeli biso ndekila namoni bapele banzi okota tokotisa mutu mo abengi ouais kotisa ndeko akota allô bonsoir Sarah. Bonsoir. Oui, dans l'émission en direct ouais, vas-y Yaya. Par rapport à Koffi, bon, Koffi habite la musique n'est bien, mais dans l'année lokoana, bon, kilo et musique est là. Dans le on demande ça. Franchement. Il y en a qui ont kiloté, c'est-à-dire Koffi habite à moi musique à kilo, mais son on a va bêter luana. Il va trop léger. Ok. Et ça pendant trop léger. Donc, il y a un niveau à profiter. Ah non, non. Disons, il y a un niveau à profiter. Ok. On a évité, peut-être, disons, on a évité tout Kolanda Kabana Miki Azolanda Zolinga. Disons, Alanda Bango, mais kilo de musique n'est fait ça là. Kilo de musique n'est comme si Azosalango va vite. Parce que pour Banamiki Kakabalingango, mais ceux qui Azosalango Bongo, moi classe naïe, disons classe, niveau à classe naïe, à la musique naïe, à Bando qui m'a été moins moqué. Parce que comme il peut quitter trop ma casse. Azo quitte trop ma casse, franchement. Ok, merci beaucoup. Franchement, niveau à classe, disons, niveau à classe, il y a profit. Niveau naïe, ils ont quitté ma casse. À probé, t'as des musiques, mais disons un peu tango, ça là un peu, ça un peu mystère. Moi, mi colo moi bana, mais à qui n'a pas mis un peu na bana. En tout cas, ils ont quitté ma casse.
peut-être moi ndenge ezalaka ke concert na bainterne nde toyebeli Kofi azozanga mpenza bapersonnalité mpe oyo mosusu esenge baya otala misiki na ye akozanga mpe bango likolo ya bamisiki wana mosusu wana. C'est ça que eloko na ngai naloba yango wana. Merci beaucoup mon frère, merci. ndeko na ngai kaka ekanga mwana vie na ngai kaka ya bentula namonaki ona vie na foto. Namonaki ona vie na foto. Namonaki na vie na ngai Bengazi. Voilà, en tout cas, TV Zangonga kolo émission ba torturer nga na air, merci. TV Zang radio T. En tout cas. OK. En tout cas, tolandi ndeko ndenge lobby na ebité Masidi avant to continuer. Impression na par rapport à appel ndeko ndenga mekiko. Si bien makamunde kwa lobby yamoka Zela non Masidi a répondre plutôt yamba. Yangoka nde toto lobanga ndeko nanga Saratola awa to lobi ke Kofi akotika batute ke balekele la génération. Kofi d'abord mentalement il est jeune. Il habite de comprendre Kofi. Même accoutrement il est jeune. Kofi a créé un base même dans la tanaï. Vous voyez pas moi. Eh bien on sait la bino mutu pasi. Bilambo à la tarawana. OK, merci. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko. Allô, bonjour. Hein? Bonjour mon frère. N'habitez sur comment bien? Ouais, c'est toujours bien. Ngai participation dans une émission ezalaki na sens que la moni bozo le bela sujet pour faire le bidé mais nazanga nengana ke na moi senti ya muto le bei mais na moi nga ba Samuel au moins OK. OK. Na habité sur ba bozo comprendre qui est Kofi Olomide la musique congolaise. Kofi Olomide azali na génération à Richard Bona, ali na génération à Salif Keita, ali na génération à Youssou Ndour, ali na génération à Alpha Blondy. Mutoko Alpha Blondy so innocent bengi c'est pas ça petit dans réalité. Mutoko la Richard Bona camerounais. Ceux qui mutoko a hérité bengi c'est pas ça featuring dans réalité. Ce sont des personnes na kati ya musique, na kati ya monde, ba comme ambassage. Mutoko la base TV Wonders. Ceux qui mutoko pouvoir bengi c'est ça la featuring dans réalité. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont un moment où il y a une vie, même dans la vie à mouton, il y a une musique, dans le contexte de mouton, il y a un sage. Mouton, Johnny Hallyday, dans France, soit Zaki Vivant, il y a un rappeur américain, même dans Chris Bond, quel que soit son succès, il y a ça un featuring. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, quand tu as une personnalité, il y a un garde-à-cayango, il y a un pour un bon. Kofi a un musicien qui a un rôle sage. Il a un public, il a une personnalité à préserver. Voilà qui ne se pose. Tu peux c'est une légende congolaise. Quand tu vois Richard Bona chez les Camerounais, comment il se respecte? Quand tu vois Alpha Blondy, quand il sort devant les Camerounais, on voit un monument. Quand tu vois Manu Dibango, quand il parlait, vous comprenez, hein? C'était un papier à qui on venait demander un conseil. C'était pas moi, Jomo Boye, là, qui m'a dit là-bas, n'a pas d'amour Boye, pas ça, même pas là-bas, 30 ans, c'est un petit diamant noir. Ça veut dire Kofi, aujourd'hui, il faut comprendre, il est temps, à Beta, Rumba, n'est pas Mikolo, il y a une génération, n'est pas boss, pas d'ambongo. Les gens, moi, à 17 ans, il y a quoi qu'il arrive, il y a raté. Vous comprenez? Et les gens, on a pas vu ou un âme, il y a un concert. Kofi, il faut pas expliquer. Il est temps à amitié à la place naïe pour un jour de polémique pour en a besoin naïe. Nous avons un aïe comme on a continué à se déplacer par le monde. Fallait que Nara Tanzanie, Daimon a Yaka Paris. Vous comprenez? Il nous a donné mais quand il s'agissait du futur dans le pays, c'était Daimon qui était venu de Paris au pays. Mais Alpha Blondy ne viendra jamais à Kinshasa pour venir faire un featuring avec le Cameroun. Pour faire comprendre Kofi Olomide, c'est notre vieux Richard Bona au Cameroun, comme Alpha Blondy dans la Côte d'Ivoire, comme Salif Keita au Mali, comme Youssou Ndour dans le Sénégal. Ils ne feront pas de featuring avec des innocents.
Vous comprenez? Nous allons à ces résultats. Donc, on va politique, on va faire. On va comprendre que c'est la place de la banque. Vous comprenez? Nous a dit, comment nous respecter au temps? Parce que mon homme qui était à 70 ans, papa. Vous comprenez? Dans la spécialité comme on a banana pour nous ça mon nom pas en tant que Congolais, comme on a pour moi une légende réduit comme ça n'a pas la montre bimique à lobby. Pas non manquement. Pour moi c'est un manque de respect. Vous comprenez? Dans le monde de aussi hier j'ai conseil pas bon c'est que pour le moi t'étais mon. Moi c'est un peu ça. Merci pour. Merci mon frère, merci. En tout cas Ndeko a soulevé pour moi Makassi. Ya Makassi, ngapa na na idée wana toi? Oui, d'abord Richard Bona a beta ba concert. Moi Richard Bona a beta ba concert ana ici soko yé concert au Tali yo moko kamwa. Mais habité stigma si soko rebondir na toza nelo ko biso ba congolais Togo ezo échappé biso pe ozo comprendre omoni respect ya mutu ba prenango mutu te pour se faire respecter voilà ba propos ndeko na biso o ya lobi ezo ko engager ka ye au moins voilà il est libre et engager ka ye mais ngana yoki yango mais baza basta sauf que ça qui que paf de la bengisa ki wana ngwa ke normal rapide Toli loin. Non. Moni ndenge ndeko ameki ko loba eza échange culturel. Voilà, mais tu comprends quand même hein. Moni toluka to kenda vraiment pas trop moi na mon négativité, mon to sera positivité. Kana ndenge ndeko na so lobi. A pesi piste. Et moi na ya. Moi piste bien moi na ya. A pesi na bandengo déjà bien. Ouais, continue non d'abord. Avant voilà ce qui fait que voilà respect à mutu yomoko fo dégager moto yomoko mi pesango so tali seva ko folo mide yomoko comprendre ko folo mide so tali respect ya dégager ka pa baninga na yende o comprendre yende ko folo mide to azandenge nini ko folo mide. So pour moni o ekomi lelo yo moko comprendre pe qui est Koffi Olomide pour babi lycée bongo pour la Koffi Olomide. En fait, ngai lelo pona kende na sa lelo ko moko ça veut dire c'est qu'il faut maele na ngato conviction na ngamo déjà lo bakena oke ko sala ngo. So ngamo na bosani ke fona la ta chemise pona ke sala ngo fona tika la torse ni c'est-à-dire ngamo na mi livrer na onyo so ba olobelanga. Donc ça veut dire de yemoko de yemoko Koffi Olomide o nyo so ba oloba assumer à comprendre mon ndenge komele parce que yem ta saliam to beta musique pona ba vite to beta ngo pona référence à art. Voilà, en tout cas ana to lobela te 10 to lobela te 10 siko na to loba Koffi Olomide azalo kwa bibliothèque ya musique azalo ko la faculté mo ya musique à créer déjà to lobelelo mo ya chacho ezarumbo pa rumba donc c'est-à-dire na moto ya na port c'est-à-dire aza génie. Bon le col aza génie wana faut batu na kozala génie wana batu faut baya ko consulter o il faut que le mo ya bien j'ai encore une bonne mémoire ya oloba ke lo mo même badaju soko landeli bango ba beta rapé moi ki chacho mo na kati wana donc c'est-à-dire il y a sa référence. Référence faut bibliothèque ya Congo déplacé que Mozambique peut-être c'est là ka jongo de to ke kana ndenge selon ndeko na biso respect na yena wa bengi biso donc c'est-à-dire il faut payer moko batu ne ba ya ka kozwa pa na ye bazongi na. En tout cas yo ndena linga ko mingi po yo vraiment côté explication hein donc yo panzango vraiment bien mais ça ouais. Réflexion na yo par rapport ya ndenge ndeko ameki ko évoquer babilo ko alobi wana il faut yeba ngo apesi ba piste alobi na niveau ya Koffi d'abord de 1 à classer déjà Koffi na classe ba Richard Bona ba Youssou Ndour ba Salif Keita
donc et puis c'est eza bongo parce que tant au Congo parce que soko ke na Google obeti ba artiste légendaire Kofi azala na kati wa bon ndenge pesi ba ko tayebi Kofi obanga Kofi papa Kofi asali 40 ans de succès toujours 40 ans non toza toujours côté respect wana toloba na respect wana ya ba africain oyo vraiment donc tant ba otanga bato na to atangi bato atangi wana na ebite Saratola yo réflexion non côté nego za ndé en tout cas esa opinion na ye hein eza ko engager ka ye mais sauf que eza moi ba piste peke to ko tchela ngompe moi maele déjà nga na banda yo lobela mamba technique Kofi alataki wana vie bina tiki ki banfumu libanda yo ga ki banfumu yo monela ki banfumu to ndeni na ko yago omoninga na monika ki banfumu donc elo liboso ya tiraki nga ezalaka ki banfumu avie donc vie quadra vraiment ndenge disto na koli vraiment ndenge wana ndenge grand prêtre mère pena ndenge avandaka na ye posé bongo mère alia ataku babila artiste soki azalaka na sexe te nde toyokaka mpa bacomédien mais yo déjà batan oyo faka koluka babezi wana bayeba loba l'artiste n'a pas de sexe ko batan oyo efaka sa babezi wana balartiste n'a pas de sexe wana artiste ayoka soni te artiste nzoto ne nyonso eza akotika yango mais na temps oyo Kofi Olomide place aza na niveau akomeleli akoko tikela biso kibanfumu wana te libanda te kibanfumu wana eza ya mea na pale yo oza na temps ya otika bakibanfumu su te mais vie batikisisi ye kibanfumu likolo yango clip auteur compositeur soki auteur droit d'auteur eza ya Diamond yango moni makambo na banda oloba awa ke bato babandaki koinsiste ke fallait Innocent Bi azwa trophée mpona yo mpe bapesa yo te yo mpe bapesa yo eza ya Diamond esala bavie mpona Diamond eza na nkombo ya Diamond kuna comme droit d'auteur ndenge moko na bao babeti na Kofi parce que c'est Diamond nde acontactaki Innocent Bi atie paquet na ye en jeu donc eza ya ye afournir bambongo baclip ya mamutu donc ndenge moko basali siko nga na okama siko mutu oka Kofi Olomide beti wana Diamond abinisi vie na kibanfumu quelque part Joe a raison Kofi a mis na place limité. En tout cas, merci Joe, on a raison, merci beaucoup Saratola. Mais si vous avez gâteau chité dans un point Kofi. Pardon, on a paraphrasé par rapport à eloko ndeko biso ngana bengake kilo ya presse na biso alobi Saratola. Omoni Youssoufa loba na rap demoko pas plus tard que hier aloba ke je plus l'âge ya obimaka lisusu ya obeta rap na longoli elamba na tikali torse mais j'ai plus l'âge abina oza na âge osala rap te ya omata likolo ya immeuble ba filmer nga Youssoufa. Ouais, le tout dernier interview d'Amsomo Salaki alobaki sur ba makambo nyonso ndeko ocho. Donc c'est très important aussi. Donc c'est-à-dire tant que vous évoluez ata biso bato. Moi, avant, je mets dans notre chat tout le dé, dans notre chat, dans des piercings, dans notre chat, des pierres. Dans notre chat, des pierres. Il y a bilo amato. Vous comprenez? On a tatou dans notre mobile. Mais lelo, na rolo batte que lelo ne na bo na rose na chat bilo amato. J'ai des enfants. Donc, disons. C'est que on a que la bise, on a la chat là, ça veut rien dire. Ils ont matate. Il y a conscience. Non, ils ont conscience. Ils ont conscience. Mutuna mutazana aza conscient o yazo sala netinga personnellement et comme na moment mo boye na comme na ko chatter na ko chabilo matoite parce que na otala boye faki bandi banini tala oh ko chatter ozomona parce que eza âge et na moment mo boye âge to comme il faut yo moko personnellement otala pe na komi na âge ni eza na ba réaction mususu ba basala ka il faut pe yo moko des fois otala comme na moment mo ko lexalika mutete ya na ba âge moko boye sagesse tango ya. Et là, comment il faut que vous gérer. Vous gérez au temps vous avez 20 ans, vous gérez au temps vous avez 30 ans, gérer au temps vous par exemple à 40 ans. Au monde, il y a la sagesse. Donc, il est important qu'il y ait un autocollant basico. Mais tous enfants, timing n'était pas avec mon pas autocollant sur le plan artistique. Moi, personnellement, j'ai remarqué des temps. Dans son an, dans les bandeli, ils ont le côté qui reproché.
Inosbi. Inosbi a salagi featuring na Fabregas. Tu senti caché salagi vraiment ya Fabrice. Tu senti Afro Congo, tu senti Afro Congo, il y a Inosbi. Ils sont absents. Mais au moins, tu senti Kofi Olomide na Nzembo o. Ngai personnellement, na ndenge na landeli. Na sentir vraiment tango Diamond na Zoyemba, tango azali na parti na ye, tango mon pa wa koti, tu sentir vraiment rythme koti échanger. Tu sentir ma tchatcho caché, vraiment sentir rak tak, tu sentir ma bon na biso na ma rak tak, tu sentir qu'est-ce clair. Na éviter wana o ngai na meki ko meka ko landela na son na éviter Patrick Massidi ceux qui sont d'accord nanga quoi. Et maintenant ben au moni Koffi Olomide ada légende déjà en musique a olingate Alexa somo to plus morobo et les kambango ke atika empreinte na été olinga ngo jamais Koffi Olomide ada expert na marambo ayebi ba congolais nde ba réfléchisaka ayebi que ceux qui abeti genre musical wana ya Diamond ake complètement Diamond qui tchatchone wana olimwa yango mona Koffi a toujours prudent et puis mayele na côté art na ya côté makambo ngabi côté art na ya quoi dans la maîtrise lo bango donc mona na chaque son ayaka na moi qui tchatchone morobo qui Koffi Olomide lo abetela biso na Afrique na yaka na moi imposa. C'est une très bonne chose et tout ce peut là nango et ngape suna olobali suna bakisa pona jolive ka idée o na olobake yana bango zo salake ata ba beta di wapi ba betika ka nde lingala wana culture na biso wana langue wana ezokomisa biso pe fort mondialement surtout sur le plan biso toza na France au mona bandi bebele baloba lingala grâce à ba musiciens au mona ba sala featuring nana lito nani mo lingala toyo mona ngo pe toyo remarque na bana na biso pe su ba botami na ba France ba daju au mona obeta mwanze momo lingala ezanga te. Mais pour la sur le plan artistique, il y a Koffi Olomide, et ça que Tchatcho est le rôle à l'université. Nakata université, et ça na ba département et belé. Et à utiliser quand moi département mon nakati à université na yemoko Tchatcho et yango monison. Au sotali na son au mona qui Koffi Olomide ça imposé. Aye likolo anaza pena imposer qui Koffi Olomide. Vu que Yemorope, l'artiste Diamond a sengaki yango qui a remixé Papa Mwasumawana, donc a pena imposé qui Koffi Olomide wana, c'est une bonne chose. Mais le reste, ezaka o biso tout au sala constant. Mutuna mutada po faut pas appeler que Koffi Olomide ada susu homme ordinaire te le roi biso. Azala bandingi nemo pe foko osalela en étant artiste mais buzo batende. Donc voilà, donc c'est bien et félicitations à Epo qui tchatchoane et Zara toujours. Quel que soit na rythme belé ba mimaye mais l'autre mais ngai kosa musupe na yo sala le susu. Totali me Koffi o ngana sali. Na banzembu o babeti sara Koffi en dehors ya rumba ndeti femba trop terre ayaka plus na ba grimace. Et pourquoi na tout le monde a pena soit deux couplets, trois couplets mo pour faire ça nango penati. En tout cas, merci. En tout cas, merci. Saratola, par rapport à sur le plan artistique, nous Monica nous posé une question. Constant on a sali, il y a comme on a détend, tout sentir rapport, il y a Koffi. Donc, caché naïe, tout style naïe, tout sentir en mouvement, il pas Diamond. Yo koloban. Nga d'accord na yo. En tout cas, nga pe na yo rappela ki Koffi penda. Oyo ndengo utoloba ke pa Fabregas na Inosbi to kai ki a frotté kuna. Mais to ki Koffi penda Koffi a imposa tie manzaka nae na featuring na bangona Diamond. En tout cas, c'est une bonne chose à s'imposer. Voilà, ils ont rendu bon au featuring, ils ont raté. Ya koti selote. Afro fait kota.
Ozo comprendre Diamond na Inosbi à côté ici qui afro Diamond à côté ici peut ce qui a bango ce qui Tanzanie ce qui nini et puis si bombo cloud tu comprends donc ya ngwana moni peut moi ba retomber nango 9h 1 million et quelques donc voilà. En tout cas merci. Tous vraiment belé même sabino ba sujet tellement belé mais taga mo pas au cas ka son a des ubiso déjà 45 minutes donc ils a égal sabino na habité et tu as les points moraux ou photo zoa il y a dans ça ba congolais mais to kangi en parenthèse on wana to ya na rata lobby parce que c'est plutôt formola mo tout voilà yango en tout cas tozonga nango na suka donc dans ça ba congolais mais na habité ça va to la zekete déjà les loto le premier. Bientôt là c'est déjà il y a Diego Milito na habité Diego Milito a bombé lui sonini yom to sana Diego nana posa na yoga na ba impression na ozana Diego a bombé lui sonini avant na zwa ah bangi na papa eloko bimité de za papa bakenda bakotia bakwei na pula mulembeshi zekete mama zeke namona fanatique nzembo wana na danse nango na Corée et surtout na lingaso musique yana kora bien en tout cas Corée ezara facile que moi na mukolo ko comme tout à ko binango en tout cas na rafan nango makasi alors l'acception qu'a de meilleur de lui a bombé sur le meilleur de lui ba on découvrir na ba style ba Inosbi o ezala jamais yé na kati na kiboye ezala te mais a osé quand même comme ça là et au bimalelo na 19h donc tozalawana biso tout revendre la ra YouTube tozos de la zekete o ezali bongo réalisé par Cédric Mbango Montréal en tout cas félicitations à Eli Susu pour la réalisation clip wana et ça l'a mis tellement kitoko très simple taka réalisateur ba maquilleur aye ke ba tia maquillage te clipo ezana molimo nango bataka boye ata poudre pamba baboyi batu bacha yango lo nengana tuna sous question suka par rapport à yango pourquoi le style wana automoni même na Milito na bima wana pona nina pona kisaka bima wana na yebi ke tozwa Milito to poser ba question lo wayo zalaki wana concept wana oyebi yango pourquoi nina tuna d'abord yo question wana to moni wana abima ya batutu balati na moni ya mo balati ba bimi lokola moi clip mo ya ancien temps babilamba kala OK bilamba kala et puis na ba couche pourquoi ba couche ba bilo mo bongo to moni ba obina ba couche donc ouais bien la émission curiosité hein donc c'est un peu ça ouais ouais bi bozwa concept wala ya Pampers moni atanga jour ba solo la kango concept en Pampers c'est bi le kelanga fort ngabi bongo sana biso message ni ba pesa biso yango na ba ngabi bongo sana biso nini habité abi Pampers déjà bala tango ba bébé tena mikolo pe ba koko se muta bomina ba koko ba problème ba koko ba koli wana bala ta pe ba Pampers voilà sikoyo bato balata ba Pampers balata kango na concept ya ba bébé te balata kango na concept ya mikolo yango zomona totali place balata clip en tant que bimomo on a place balata bien Bobby na penda bien na énergie et à la place mo balata bilamba kala na ebisio bakolemba ba dance mo ezano ko suba na bilamba na ebisio concept wala et à moi drôle mais alinga plus à travailler na comédie na kat. Merci beaucoup déjà merci beaucoup d'abord na réponse wana et l'autre c'est normalement pour ça mettre aux Diego Milito to préparer émission donc bonsoirement tantôt tout poser Diego parce qu'il y a mukolo makambo donc yo zana aura moi c'est go par rapport mais yende le roi mukolo makambo on aura vraiment le temps à opposer la question surtout pour tout chiter na Diego Milito zekete na opposer ndekonanga Masidi mon aki moi teaser wana yo peut ola la retard olinga niziki to puis olingi mambola ta tout là t'es belle ça estomac donc voilà tout faire mais ngai en fait
So le lobby que dans lobby na loba sur Diego a bimé de par hasard. En fait, Diego face à la biso logo ya bien. Et bien en haut, pour big na kaeza na kati. Au moins avantage ça yango wana. En fait, Diego a sa musique était bon, oh nga na loba aperçu na nga quoi. Voilà. Sa musique était pour parce que Natala qui na nyonde mutasala ki bouete. Alors ça d'abord étude du marché pour je crois bien y bien. Voilà. À mon peuple a senga nini et puis na bimise la population wana nini. Voilà. Musique bolo yo ya ba yoke loko ici là. Moni musique ba yoke loko yo ndetse kita mwana mbwa comme bena musique oyo yebi ma folklorique wana ye moi ba trap wana musique pene comme le bana message même générique na chanson. Ouais. C'est la biso ça bande go ba tala biso et ça la bien. Et ça, c'est ça qui découvrir. On a teasé, on a débalancé en haut. Tiens, on va la fond sonore. C'est solo c'est un clip moi mouké. On a teasé moi teaser moi mouké. Na teaser, quand on teaser na ngot. Na on ngana ça système à capture. Oh, capture pour ni. Au balance ça élément. Au tiens na côté au baki sango côté ba élément ngo tchaka. Nengo tchaka minutage wana baki se kota plus wana cliquer wana landango kuna zwango baki sango. OK, na ça la bon ouais, c'est bon. OK professeur, azo continuer musala. Voilà donc donc moi ni très donc sauf que loba et osalama bongo donc milito ada na devoir yo sali ada pena na obligation face à la biso ko ya espère makambo wana ya yebiso ya mbunda ceux qui batterie beti ceux qui piano et beti, ceux qui guitare et beti, il y a des professionnels. Donc, à moi, naïna. Donc, beti la biso makamba par hasard. Donc, ils ont un secteur naï. Bon, loupembe dans makamu susu. Mais d'abord, on a basé ça d'abord l'art. On a déjà concept à clip, ça parle déjà de l'art. On a des choses à comprendre. Ils ont déjà art. Donc, c'est-à-dire, a beti d'azarte a zion na ina a yena ngobwe. Voilà. Donc il faut vraiment aye la biso oyo biso tozana ngo na be. Ponga na otalele na obi ne na kalabano ba otalele na nyopi. Nga na otala bango na tele bena Diego na nyopi. Po yo da professionnel makamon. J'espère que ça la biso musala ya bien pour confiance ezala de temps azala pepa wata. Abetaka ba foko ezalaka pe toucha esimba batalaka plus parce que azalaki expert nelo kwango et lelo na yebi ka 1001 esprit na ye nyonso en place po eloko na ye moko oyo eza ye oyo eza sikoki ye batanga pe komboni kende pe ndenge biso nyonso toespéraka elobi moto aresire eza boulot acréer entreprise na ye atia esprit corps et âme na ye nyonso po émerger mieux. En tout cas, voilà, je pense que d'habiter Sarato, la ceux qui teaser les a déjà prêts pour balancer en haut. Ceux qui ont prêté l'onga na kolo bezara que de fois plus au kolo bapé à part musique, il faut qu'on tarde la paix parce que ceux qui paient le musique et simbité batulwa ba Diego à ça l'année pe na ba rose pe boulot mon pe à sali parce que lelo to ebi que ba mission belé batangi la musique et belé ba to bien ba autodidacte donc voilà les mots qu'ils font fait donc les autodidactes bango ba yaka na musique bon mais il y a aussi des gens batangi lokola ba Diego Milito en tout cas coup de chapeau à lui tout le monde a quand même moins intelligence mon boisa na o azo sala donc voilà na habité ça va to logo balancer les bisongo non télécharger ngo c'est na sali ngo tindinga prof na sali ngo tindinga prof. OK, en tout cas, on a évité tous un point mususu parce que dans tout on a déjà point il y a Diego. On a évité ceux qui yoko baxelo mususu. Mama Milito, oko baxani pour na mobile na Diego. Il faut de lo bango en tout cas, bonne chance na parce que ngamo na zupe na temps ya ko landa la musique na dibo abna na musique na nzoto. Yeb naza mayele na kati ya musique. Ayebi mitala ayebi musique mwana mobali o na ebisi o tezege tala ngala komo koma ti expert oyeba ba drum koyeba ba grosse caisse ebeti bien
donc alakisi nga mpe na musique yango ndenge ezalaka ye mda azalaka Sarah omoni eloko nde basali yango te aoyemba libanda donc omoni ntina akoma koyebaka musicien oyo mda abimine libanda guitariste oyo abeti ne mda orgam abimi donc ye moto alakisanga abetaka guitare abetaka drum abetaka bainstrument ebele ayebi pena mosala na ye nga na osouhaite ka ba bonne chance ekosimba la vie c'est mollo toujours naloba yango maide fois obanda na zéro un jour okoma héros nga bina na soutenaka ye 100% nayebisaka ye papa soki ozwi bahistoire nga kutu te baye oyebi miziki ndenge oyo babanda soki otali ebandeli na bango ta mosusu yo ozobanda bien ebele babanda makolo ebele babanda na likemba yo bandi makolo te ebele babanda na bandako ya bato baolala na bageto yo bandi histoire no bien donc travail ebele nga mpe na koyebisa na bameloma na bonne musique bato balingaka musique ya mboka na biso ekende liboso basoutenaka bamusicien tout baartiste musicien nyonso basoutenir mpe Diego nani Zekete ezobima basabone na chaîne YouTube na ye Diego officiel booker Instagram na ye mpe ezaka na kombo moko page na ye mpe ya Facebook eza même kombo Zekete kobosana te eza déjà disponible na baplateforme mambo wana yo nde moto oyebaka ndenge akoexplike bato basomba na bastreamia so bosomba yango ndeni basalaka basubscription en tout cas mutu nyonso wana posa yoka Zekete na miniti oyo so oke na Spotify oyoka mpenza Zekete so oyebike libangano oyaki na kati kende deya komilukela namoni Orlando Domingos ya Amelia Mweba awa pod napesi yo mbote depuis Japon donc vielanga dinwa kupembele sombaka déjà kuna sombaka déjà Zekete et ça la bien donc koto wana mna ba bateli ba subscription wana cop na ngati cop pende ya trésorier. En tout cas, merci beaucoup Sarah Tola. Et comme il prêt? Ouais. OK, balancer les biso en total en et puis tozonga to citer maman et puis to kota na point. OK. Zekete mama Zekete ulemesh ulemesh Zekete mama Zekete ulemesh Bagenda bakoti awe Oina kula mulembesh Bayake bakoti awe Oina kula mulembesh Bawara bakotaki Oina kula mulembesh Milito Ayo bini C'est ce qu'il déjà. Zekete mama Zekete ulemesh ulemesh Zekete mama Zekete ulemesh Bagenda bakoti awe Oina kula mulembesh Bayake bakoti awe Oina kula mulembesh Bawara bakotaki Oina kula mulembesh Milito Obi nzembo na impolo obi nzembo na impolo tempo nango eza indusa yo sagana te yo ko sigo na ndule sigo on kam sigo oyebi ke Diego andoki tade beat na pesi mbote Diego asalisi ingénieur de son oyo asalisi mix ata 5 fois Diego andoki basalele premier mix batinde lié ya yoka ngona lu abandalo ayoki na chombo lati ba casque akela voiture ayoki aotala ba tempo ya son ndenge ezopesa ke tempo vraiment achena ba boomer ayoki alati bakagula ke na boîte moko ye abayeba ete place moko yebana te acheba chela yango ayoki te tade to komite matisa donc alandelaka musique bena na ebisio eya na bato mosusu baosaleleka mix bongo bazwi bapesi ye pa yebi ne makambo ba mix te mais Diego mpenza alandelaka mix en tout cas déjà c'est bon hein donc déjà c'est bon koyoka tempo ya na kati bito eza na kati boum boum donc y a pas photo donc wana maso ka mo na tempo ba biso to linga o sentir wana ka siko nimisa mutu siko vraiment hein okiti mo volume donc dégâts en tout cas na ebi on moni clip ana balata bilamba mabe
ba garçon wana bakosubisa bino na bilamba badanse mo ebinama wana non nasi embangunga bi Montréal omoni clip botriaka baséquence mais omoni nga na posa marking of kolongo leloko te eza na comédie moko ya pas possible je te dis mais babini bien Corée na bango pesaï bien en tout cas c'est très facile pour bana babina. Ok Sarah, merci beaucoup. Coucou me sont un peu mingi to zéro ebima. Tu veux que donc to zéro. Mais non tout na question mon boy. Dès qu'on a Patrick obligé. To zéro monta maboko to fungoli to zéro mbango. Patrick. Na epité lelo. Vous aurez remarqué nini na makambo etali ba afrobeat. Vous aurez remarqué que on dirait batala ko baoza sous en plein c'est comme si ba leader ba baoza manger. C'est ça le problème. Yango moni pour na utanga ba kombo ya batute yebi po ebima atolo belo na nenga bien ebima na sens polémique alors que place à polémique ezate zaka vérité ndé monde ya animation ba yoke loko ya tolo ba tout à l'heure ndete si là et doza muta créa kango na muta silisi yango pe ayebani te mais au moins edosé batu oba no sala ba animation ya makasi bango nyonso bakoma na bango luka déjà koyemba déjà bomaki tous les animateurs bakoma ko apprendre koyemba que ko bwaka so tali lelo ba animateur ebele o tozala la bango na kala bakota bango nyonso na champ donc bango moko na debi to na mwa katikati awa bayo bebisa cop na bango moko sans savoir non tangelo bakomba batute mais so landi ba grand na biso nyonso o mona ba biso ke tenga na yaka na boule chanteur mais nde bakomisa yenga animateur mais si ko pe ba animateur ngo lelo na ni sco mingi to mego ça moi réflexion moi moké parce que vraiment comme na aussi là c'est comme si na ba orchestre wana otoyebi to kotanga entre autres concert par exemple à Mundi Bolelo atala kuna ya longwe sono la ni souci ya elongoli wana o sentir ki atala ko boka souci donc ba tri atala ku leader même dans mo boka par rapport à ba faux house ou afro beat on a évité réflexion na yo côté on a évité cause même na réflexion nga exact que au moni musique eza là eza sans limite art za na limite mais au moins mais na kati ya art ngo mutuna mutu azaka na place na ye voilà mutuna mutu asala ka rôle na ye. Donc leader pour ni ba pe ba mususu pe ba yebo beta kita mais pourquoi ba beta kita te na ba studio bango mo ah o beta te mais c'est comme ba crier mo mo luka asala ngonyo so pourquoi parce que pas gwana ba ko mo luka ba ya longola ngo bon ils appellent genre musical oyo lelo e comme simba moi musique ya ba yoke loko e comme tikala ndeti na ba quartier ba fro et pene s'imposer siko ndé po na nini po na ba boîte komi permanent ba bar na biso ya ba kino ane comment fonctionner ndé ba boîte de nuit et banzembo ezalaka batu balingaka soka chemwa tempo na ye déjà na motu banzembo kolaka na drink eza ndeti ba genre ba musique ya ba tum ya ba fro wana et qui n'a bien na mutu soka milala donc ya mwana eza ba chanson dansante penande. En tout cas merci beaucoup Patrick. Sarah Tola, on a posé la réflexion à côté. Au moins que et comme mingi tout le monde est yoka dans sa congolais. Oh c'est mon pas on aime ta boîte. Yemo mtabwaki c'est ça yango na loba OK pour fongoli pe na parenthèse mo boye na vandi pe na bando tala pe ba paramètres on dirait pe eza pe bongo parce que yemo animateur yemo azozongisa ba réponse au moins ndenge ezake bakenda bakoti awa yemo azozongisa ba kwei na nyonso ye bon yeza normal parce que yeza normal pour aembara so yoki lelo bato basepelaka pe na BM était déjà embara bien mais bato basepelaka na cœur à BM muta sala cœur wana boyokaka ba voix wana to eza dieko
donc asalaka ye moko akotia mpe na bavoix wana nyonso na sambole bavoix tu wana ezala album ne mobimba ayembi ata na musicien moko te bavoix tu bokoyoka wana na talaka ayembi nzembo masaleli yango dio wana eza bavoix wana nyonso ye moko abandaki na se ye moko apose likolo donc ayebi mpena ayebi mosala ne na nzambe kaka mais sinon ayebi mpena bulo na ye félicitation alingaki mpo ayebi mosala nalobaka trop te mayebi mosala. En tout cas, merci beaucoup d'inviter. Tu continuer deuxième partie même demain. Hein, parce que, donc, deuxième partie, tu solo li ferrete, tu solo li falite, tu solo li. Bateau, tu solo li te, tu banda bango lobby en tout cas. Donc, bande on a besoin surtout de la biso en direct. Tu banda lobby na ferre, fali. Voilà. Héritier Wata. Héritier, donc voilà, lobby. Donc voilà. En tout cas, émission c'est le dramatique na Sarato là, il y a pas Léo, Azad Ali Koloma Pata RO. OK. C'est le scram lobby Ozanakin. Voilà grand frère. News Amwana donc Boyamba Nakin donc voilà. En tout cas, Tokomi dana divers parce que RC et ici les Choli, lobby to banda sikoyo fait rigolo là et puis tu entamé Palipe autobete lo moka ndemo na Vénéramba petit des opus donc le 18 12 est là na chanson autobeta na lobby donc lobby to ket fali puis quand ndenge to kinamo moi ba émission on peut to kendaka vraiment ba minutes et pour étaler maté une heure c'est bon une heure déjà c'est bon je crois que on attend vraiment ya Hollande là quand même na moni batu bana to kotanga pe moi ba commentaire et puis te répondre to pesi bande relation bazana biso ensemble moi ba mbote kan to komi déjà na suka donc kan ndingi zala na moni sandi bekate hein maman na biso hein ya bokila lokondo boluko FAP4 Lucas Sandy, merci beaucoup. La participation dans mon Black Love Pazali. Hein, donc voilà quoi. En tout cas, merci. Na salué Joking Matadi Hollanda biso Joking a senga numéro na Joking Matadi to pesi bombo kato. Na pesi bombo na Nadège la poupette HD wana bata Facebook balandi biso. Apesi mbote na mama Michelina azuka na mushinda bambote na wabina tindela ye video ya zekete teaser Miss Jojo Pazaki na biso merci beaucoup pour la participation na yo Bile Mayele pe merci beaucoup mon frère Balesta Paka merci beaucoup na mami Matondo na Facebook Stéphane Bonja merci beaucoup Jokin déjà au bois qui est Nina M merci beaucoup na yo pe Traoré Sita depuis Facebook merci beaucoup merci na Zuzunda la ma copine merci na héritier qui a monté ma chérie merci na Pamela Mabaya merci na Blaise Lewaba merci na Melia Mweba monté ma Orlando Domingos merci pe na Dino Kupembele ana suki na ngana en tout cas ngai na opesaka ba l'industriel moi, c'est na président Charles Tamboué. Mon papa chéri, papa Abisso, Abilanga a changé. Alingi na enga makambu, yaba clash ti. Papa Abisso jour wana bondela enga le quoi bébé Abina sepeli pour changer. Na pesi mbote ba bisou belé na papa Bernard Tola Bengazi, le big boss. En tout cas, merci. Donc, on peut savoir merci na batutu yo on continue toujours à croire la biso, surtout global hein? Donc tu peux nous bambote ba o boza na Sarah non boké globalité donc boké na global bo s'abonner donc tout ça na pour na bino ba misala bien donc tu éviter la famille toujours pesa conseil na bande ko na biso ba confrère ba concert na biso nyonso tout ça musala moko to respecter ka texte ndenge ba politique ba lobaka de respect il y a texte donc il y a déontologie na éthique ya on des amutu ya o ngai na okolo bagaya ngwana pesi mbote na bateau tout balandaka ngai vraiment na ndenga privé chaque émission na zoka ba appel bole mbate ya na ba prêtre musuku balingi te na boka bango hein donc
merci beaucoup na auto bozo sala. Donc musala auto sala ya ngwana tozana pour na ba artiste et tout. Toi on va toujours na positivité. Ndenga bien plutôt to propulser, to promouvoir lisusu culture na biso. Donc quand ndenge zala. Donc o ngana lo baga ya ngwana. Masidi nga na pesi mbote na bandeko nyonso bazwami de partout. Donc merci na bango ba s'abonner massivement dans Sans Microbe TV. Sans Microbe TV eza ndeko na bino Patrick Masidi. Donc bolanda biso na Sans Microbe TV, bo s'abonner massivement chaîne na bino, chaîne na biso. Donc yo nanga logo moko yo muto tala ngana yo muto s'abonner. Donc voilà quoi. Na pesi mbote nanga na senga, na pesi mbote nanga na Jomeri Kenkumu, Sia Mulex, Jos LBG, na pesi mbota trop, na pesi na Jikebo Ponza, donc Dr Moïsa, Dr Schwarz, voilà quoi. Dr Thierry na pesi mbote pe a trop. Mais obosani ngadi mo boa no obosani. César Ngadi. La PC va mourir trop. Voilà, fait la bibliothèque na biso tozonga toujours na presse solo la bango. Si. Na PC Gisèle Ngadi. Voilà, Gisèle Ngadi. Voilà, oui. Na PC Gisèle Ngadi, na PC Gisèle Ngadi. Ya mpanza ni no bakende vacances. Bakote moko. Il n'est pas vacances ni mo bakote moko. Ba biona ozonga ka da 5-6 jours. Ngadi na pese bambota trop bangomba ba gera groupe WhatsApp mo ba bima sidi yo fosa la kaka. Donc ba abonné na biso ya Sans Microbe TV to pese bino bambota trop bo s'abonner massivement ya biso ya ngwana. Donc bobo ça na pété très pas ça global. Wow. Danger. Aya tout kabula mo ezana facile kaka. Ba fini ka we bina file. Kaka esili na muda. Il est important à moi, tous à la vraiment na bango. Mais comment ça peut être T10 yamboka? 10 match à Kimi Biso le lo mena avec le lobby oya. Le roi le la télévision boy lobby la sira oya. Lobby oya. Lobby la sira vraiment oya. Que vous avez bien donc merci Naï. En tout cas merci beaucoup na batuto bazwa qui vraiment temps na bango ya rovanda causer la biso tina suka to lela bino fort. Donc voilà quoi to lela bino fort bon continue toujours bongo. Donc, tout ça, on a rapport à Bino. Bra! Check!